ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Fidèles abonnés de ABC One, en tout cas, bonjour, bonsoir, bon après-midi, meilleurs vœux, Neka Tolobaka, joyeux Noël, Makamamala Mounioso, et la Nabino na fin de l'année, Oyo, beau fêter en bien, beau sala en bien, et que ça là vraiment bien, n'a pas si binomboté. Ainsi qu'à nous bozali, n'a pas si binomboté vraiment abonné na biso, ya ABC One, boye bake, hein, Makambu. Et ça c'est compliqué à la République démocratique du Congo. Makamamala moizate na landi ba commentaire na bino nyonso o botindelingai concernant ba publication totia qui ya ba poisson et tout bandeko ba sepela iko finga ba fingi mais biso to répliquera na ba insulte parce que nous on n'a pas été éduqués comme ça to finga raté biso to etalaka ba fait alors ceux qui osa na vie contraire na likambo biso to lobby okoki ko benga okoki ko koma sans que yo finga. C'est comme ça que ça se passe. Na pesi bino pena merci pour na soutien na bino parce que à chaque fois bozo zalawana, bozo sunga biso na ba conseil, bande komsu ba benga ka biso personnellement, to solola ka bozo sunga biso na ba spebele, ensemble tozo sala musala. Merci mingi na Christian Lukoki poto na poto, merci mon vieux pour na ba conseil aussi pour na ba soutien na yo, na pesi yo mbote sikozali. Merci également na Serge Lukoki le mannequin d'Orléans balobi plus il grandit, plus il devient beau. Beauté na yabu moi nezo kola na enzela moko Serge Lukoki. De gros bisous à vous mon vieux. Merci également na Didier Dikilu Kachunga DDK. En tout cas mon vieux yo pena pesio mbote. Ba meilleur ve na biso ba soué na biso ya malamu. Tozo pesa yango également na maman Chantal Ayao. Yo asala biso confiance. Aussi n'a pas osé tozo pesa bino nyonso ba merci équipe mobimba ABC One ba meilleur ve na bino na ndenge to bandi mois ya décembre oyo ba ABC biso que to refêter bien parce que ba poisson est mais bande comme ça ba sali calcule la quantité de poisson déjà ekoti ba ebike komi na selemba au même ba nyonso ba kokulia na ba poisson anati mais ba loba ki wana ezaki premier stock tozo zela deuxième stock to yebi pété est-ce que ba stock ana mususu no ba sisi ko pêcher ngote to nengenin na ba commentaire musuba ndeko musuba tuninga est-ce que bakokai ko somba ba bateau de pêche te po biso na ba cours d'eau nyonso to wana na République démocratique du Congo o to pêcher ngabi mais yango nde tozo loba mais tozo tika nyonso na maboko ya Nzambe po ndenge to lobaka bango bazana bamboka mibale misatu mais biso tozaka na Congo o RDC moko mboka Lumumba mboka ya Kimbangu mboka bakoko batikela biso à part yango to ane sika okende te to vanda na Congo to lingaka Congo on vit pour le Congo on travaille pour le Congo on fait tout pour que le pays aille de l'avant voilà na ye na lisolo moko ya makasi et ça très touchant et ça la passi mais avant yango nangina sabino que Patrick Mouyaya est revenu sur ses propos. C'est-à-dire, à part version, tout ce qui n'a presse internationale, que les Ougandais, kota ki awa, na RDC, gouvernement, par les biais, il y a porte-parole, Patrick Mouyaya a démonté qui yango, disant que c'était faux, mais il faut revenir sur leurs propos pour dire que l'information a évolué. Donc, armée ougandaise, Ezali, awa na République démocratique du Congo, pour na Est, boromona, pe, ba vidéo, na biso musu autoposta qui awa na ABC One bomona que effectivement armée ougandaise ezali so botali vidéo eza juste avant ba vidéo bomona ndenge ba expliquer comment armée ougandaise et kota qui a na République démocratique du Congo alors bandeko ebele ba mituna ki ba question pourquoi est-ce que Bami Zalela qui na bango est-ce que ba propos ya Yoweri Museveni président Ouganda ezala qui nango ka mise en scène parce que armée ougandaise on dirait ezala qui déjà avant place wana les bande comme ça ça la analyse mais si réellement armée ougandaise fa quota na République démocratique du Congo il y a toute une procédure à respecter tolobi toza état de droit n'est-ce pas
procédure à respecter ça faut dossier à la soumis na parlement en plus il faut à la paix soumis na commandement et armée c'est-à-dire il faut ils en a disposition moko légale oyo ezo protéger mais to surtout qui ka boy armée ougandaise et comme biso pe to yeto mituni sous question mususu ah bandeko ba soldat na biso moko malgré que ba obundela mboka bazo souffrir non on a problème ya salaire ah bazo sangsa ba on a ba soldat ya Uganda ba policier ba militaire na biso plutôt FARDC na biso ba ok kokota na bango kuna na armée ougandaise te ba ko trahir mboka te plus tard ba ok ko sangana kuna te parce que bango mo bazana ba problème ya ba salaire bazana problème ba ration bazana makambo be ba obundela mboka mais na ba condition nini alors to ko mélanger bango poto créer nini plus tard et puis ils ont à disposition monter légal et garantir et local toyebi ba soldat ne ba réfléchissaka ils réfléchissent na réplique ils réfléchissent na ba arme ils réfléchissent na vengeance ils ont cet esprit tuer pour ne pas être tué alors lobby et ko compliqué bisoté jumelage oyo nos soldats ont-ils été suffisamment préparés pour que ba travailler aux côtés ya armée ougandaise Nena lo ba gouverner c'est prévoir. Bato ba simbi minduki. Est-ce que ba gérera bango boy? J'ai peur. Nazo kamute ma passe bo sentir en même na voix nanga. Ezo ça la passe pour na bandeko bazanga na bamboka wana ba goma wana. Je ne sais même pas comment ils font pour vivre. Lelo o lobi o lelo o vie ya bato eza na maboko bato ba simbi munduki. Muta simbi munduki bato na mbula na ete. Muta simbi munduki ba examina ka makasi te. Ba kendane na ba question belé te. Ce sont des gens à craindre. Ba soldats baza bato ba ko cohabiter na population te. Mais kuna na este c'est le contraire. Alors ça fait mal. Biso kutu ba policier ka a to sana bango talande bazo betsa biso mutu ba botola biso téléphone mabe. Ba sala biso bwe mabe. Ba kota na mituka ba botola ba chauffeur ba volant ba longola ba plaque. Wana kutu ba policier. Bongo ba FARDC ba simba pena minduki ba vrai militaire ba vrai soldat quand ils cohabitent comme ça avec la population ça va donner quoi à la suite wana eza makambo ezo sala biso pasi na posa ya kolela pona mboka oyo mais ne to lobaka nyonso to tika na maboko ya Nzambe mais to kotika pete na ba conseil na bino na ndenge bo sala makambo ne bo memela makambo ngo pour que ensemble to sauver nanou mboka oyo. Alors merci Nabino na monaki maman Marie Pierrette na ba réponse na ye en tout cas maman Marie Pierrette merci parce que à chaque fois biso to postaka osaka wana on peut sa biso ba conseil. Merci beaucoup na ba poste na yo, merci aussi na soutien na yo. Deuxième dossier o na ye nango bomoni na simbi déjà téléphone nanga eza dossier ya pasi mais na kati ya dossier oyo nazo benda ba parents matoyi na ko profiter na benda ba parents matoyi bokeba surtout ba parents bazana bana na bango basi peu importe âge bokeba bato mabe ba komi biso tongo to bandai kokola na kala ezaki omono za yaya moko quartier mobali amemaka yo atambolaka na yo asepelaka na yo mais lelo ba tonton wana ba koma na bango ko baluka yozo mona zozwila o mwana yozo mona zolinga mwana nzoka nde na sima zo sala mwana mabe azo violer mwana histoire na ye nango lelo eza ya mwana moko ya mukie ya âge ya 10 ans kombo na ye Vero Bokombolo Mukama Vero Bokombolo Mukama Véronique aza âgé il y a 10 ans seulement. Mwana wana azalaka na Maindombe précisément na Oshwe azalaki élève. Il y a EP3 je crois Ikula. EP3 Ikula na Oshwe kuna na Maindombe. Tant on a lobi azalaki. C'est parce que moi nana za ya kokufa na ngonga o ngana bino tozo so la boy. Moi nana kufi pona nini professeur na ye messieurs Bagatouli âgé à 39 ans s'il vous plaît a violé moi na wana il y a 10 ans. Ba image comme libisoté parce que tant on ba fait salamaki muto azalaki te.
professeur ami kimela ki déjà. Donc bato ba rapidité ki komema mwana na hôpital. Merci manango mwana tellement za ki sauvagement violé, mwana wumela ki te akufi. Information autre zo pesa bino. Gouverneur ya Mai-Ndombe a confirmé qu'il na Top Congo. Ministre provincial ya sécurité intérieure défense kuna na Mai-Ndombe yepe a confirmé yango na ba radio na biso aw. Donc les informations créées les informations vraies et vérifiables. Ceux qui bolande li ba radio lobby quelques radios seulement ba lobby la ki yango. Ba média musu ba sala ki yango ba papier ba information et l'équipe bongo net tingi télévision na rédaction na bango pe ba lobby la ki yango. Mais et si li ka bongo dossier mwana on n'en parlait plus. Mwana il y a 10 ans sauvagement violé par son enseignant de 39 ans. Nazotala mutu ya 39 ans. Selon ba dire y a ba témoin ba lobby azape mutu moko aza mukusete aza na mwa masse. Imaginez scène parce que on a dit qu'on frustrer batu makasité. Maintenant lingana pe sabino scène ngo. Ozo comprendre papa ya 39 ans, likolo ya moi fillette mo ya 10 ans o pas zo kolane makasité. Moi na mo amukie. To yebite. Pobo koma roloba ba mibali ba koma roloba ke ba basi bazo lata mabe bazo sedu e biso yango viol les autres continuer. Siko ndeti mwana ana ya 10 ans na mwana 10 ans atatikali na sous-vêtement ya pamba. Et là on ne ko iko exciter moto akomati na niveau ya ko violer mwana ana ya 10 ans. Mwana zaki na ba uniforme s'il vous plaît. Na kati ya ba locaux ya classe. Alors li solo oyo et pesi pasi makasi. Jusque là, enseignant ana a monanité. Famille na yepe balobi ba yebi place à zate. Mais population tellement zaki na kanda akei kotumba ndaku ya mutu wana batumbi même ndaku oya mwana noko na bango oya noko na bango. Et ça réplique la population. La population se faire justice na son soin. Mais ces donations, papa Léo Aza responsable, donc chef, il y a sous-division, il y a l'école, il y a Oshwe. A informé que oui, enseignant a existé. À Tangi la classe, je crois, il y a 2e ou 3e primaire, Aza coexistait à solo. Mais na minute Zoloba, il est en fuite. Alors, batu bakenda ikoluka to yebite ba recherche wana soki ekopesa nini mais loko ezo kamwisanga na dossier oyo eza indifférence pour nini na RDC to zaraboy soki ezaki li solo ane le kai na France ba viola ki mona moko a 10 ans to ngete mona ona ba profil ba batu nyonso oh je suis Kingandi mais awa kaka na Mai-Ndombe na biso awa mwana wana ba violé to moni yango ata mutu moko tazolobe na ba réseaux sociaux ba organisme yo beaucoup misaka ke bo défendra ba droit de l'homme, droit de l'enfant, droit de la femme to moni binoté ba parti politique jusque là to moni ata mutu moko te. Mais ce que Zaki Likamba qui déclaré au budget, au CENI, au boy, beaucoup benga biso, au marché, to kendo tema, to ke tambula. Mais makambo loko a to zaba parents. Na ebite so ki batumsu bo micha na place, ya maman ya mwana wana, au moins na ya 10 ans a koufi parce que kenda iko tanga. Est-ce que c'est normal? Ba violeur nyonso bazo sala makambo na Kinshasa a. Ba sanction ni bazo pesa bango. Na République démocratique du Congo Mubimba. Babi surtout na milieu rural, na ba milieu na ba mboka, c'est-à-dire makambo wana eza makasi koleka. Batu wana ba oza la punité. Oyoka viola ki mwana batu, tant ba ovanda na sanzete ba sololi, a fouti dentaba, a fouti mwa boye, histoire esi la raté et sili. Yango ba viol les eaux continuer. Tozali na ba ministre baza chargé à ba faire coutumière baza chargé à makambo belé pour na nini tolandela likambo wana ti. Alors à travers eloko na lina benda bino matoi mukili esi e baby
Keba na muto yo pesara mwana yo, surtout ya mwasi. Amema. To uta kolanda ba mikolo uto leka muto a violé bébé à 9 mois. Parce que c'était une fille. Mokili ese baby nango. Makambute ono mwana nga lingaka tonton o kingandi tika zwaka e amemaka e atambolaka. Keba. Keba na répétiteur oyo yo zwaka na ndaku na yo. O atabo zate ya zwaka kotsa mwana na chambre bakenda kotanga. Keba. Keba na mutu a moto o to uti kolanda mikolo uti koleka mutu o ya moto kuna na komi na monga fula akenda akozwa mwana na classe na sima nango soka zui mwana na classe amemaka ye na ndaku na ye a violé mwana sisi azongsi atie na moto aya ye kotikela ye pa parent na ye. Il a fallu 2 mois pour maman na comprendre que mwana nga ndenge akenda pa mutu a moto ana akenda ko violer. Keba na sentinelle to uti kolanda ana Gombe sentinelle bolimbisa nga po na terme azwaka sexe masculin na ye to pe peni na ye atia yango na munoko ya bébé ya 6 mois. Donc soki bébé azolela sentinelle azui apesi ye bongo mwana pas en inconscience jusqu'à ce qu'il y a aussi ça va besoin na ye soit comme satisfait ti bakangi ye sentinelle wana bakanga ye lelo to mona organisme moko te telema pona ko soutenir ba parents na likambo oyo. Kinshasa eza ya kobeba RDC eza ya kobeba bato mabeba komi babenga bango banani ba pervers bakomi bato maboma na niveau mutu bakomi ebele azolata bien mais c'est un pervers aza mutu moko ya mabe obsédé sexuel bakomi ebele ba pédophile bakomi ebele. Alors yo mutu bima kotika bana no na garde mutu moko boy yebaka sala ka bana yango nini yo mutu zwa mwana ozula e répétiteur ya kotangisa ka bakotaka tina chambre na ndako yebaka na kati kuna basala kanini. En plus soko moni mwana yo akomi ko boya ko kende place moko boy nesi ko beta mwana luka olandela mwana oyeba pourquoi mwana alingaka mutu boye te pourquoi mwana aboyaka ko kende place boy soki to fongoli misu te bana bakobeba lokola mwana oyo Véro violé par son professeur par son enseignant lelo azaya kokufa. Soki ezaki na France mais ba profil na biso lelo yindi je suis Kingandi maintenant osepela nde na lobby boy to changer biso pe to koma je suis Véro Mukama justice pour Véro Mukama to mona yango to mona ba banderole to mona ba marche to mona ba ta droit de l'homme kolandela dossier jusqu'à ce que son bourreau sera puni. Lelo na yaki ka pona obenda matoi pona kotalisa biso na maboko anani tozotika bana mukile baby yo zalaka tozala na musala chauffeur akenda kozilo bana na classe azonga na bango asalaka na bana nini. Il faut kozala vigilant to utai komona maman Yvonne il fait te tuer par son propre chauffeur. Pourquoi? Parce que basala qui est confiance makasi mokili eza ya kobeba à qui ozo confier bana yo et pas nani o kendaka wenzo tika bana pas voisin asala na bango nini okendaka musala otikaka bana pas bonne asala na bango nini. Sentinelle wana otia surveiller bana chauffeur wana mutu a moto wana tonton wana yaka na ndaku no amemela ko bana des fois changer bango bakusha sokola ya bango asala na bana yo nini. Mokili et baby ndenge balobaka un homme averti en vaut 2 na lingite ka ya mwana oyo Véro et se répéter lisusu na ba école lelo awo izana ba enseignant mususu baza ko abuser na bana même à l'école primaire baza ebele mais jusque là baza impuni. Alors ba sanction sévère au biso to lukaka pona mboka oyo toza kozela yango to benda na matoi. Encore une fois de plus keba mokili eza ya kobeba ba pervers sexuel ba komi ebele. Alors bana il faut ko protéger bango surtout tant bazana faible bazana makasité il faut ko protéger bana nga abino Séraphite Mayandou la grande taille nazaki na sengo yoyeba ke boza ebele nazape na sengo yoyeba ke beaucoup partager vidéo oyo nazape na sengo yoyeba ke à travers vidéo oyo beaucoup doubler vigilance na bino
pour na likambo etali sécurité ya bana ba image nde na yebisi bino eza penza nanu te parce que eleki kuna na oshwe na mai ndombe mais ba o bazaka na posa ba vérifier ba fait boke na ba site ya ba radio na tangela bino ba kombo bokomona information gouverneur a confirmé ministre provincial et ya défense kuna na mai ndombe a confirmé que Véro na minute o aza ya kukufa parce que professeur na ye azaki na 39 ans s'il vous plaît na bandeli papa ya 39 ans a violé mon moko ya 10 ans alors imaginez la scène pe balobi viol wana ezaki makasi médecin consulté moi nanabi l'enfant a été brutalement et sauvagement violé donc avec force na enyoso donc virilité na enyoso akitisi yango likolo moi na wana ya 10 ans alors et ça li passe na ko sepela ba organisme o e défendre ba droit de l'enfant droit de la femme à travers vidéo oyo bo telema soki tozotika ba ka oyo ba viol ekosila ti soki to vandi gouvernement na biso aza préoccupé na makambo ya budget préoccupé na makambo ya seni préoccupé na makambo etali makambo o eza ba intérêt na bango alors makambo ya bana na biso bazo kipete biso moko to telema ensemble to tchama kele na ba réseaux sociaux pour que ka oyo ezwa vraiment justice moi non ata kufi mais ba parents na ba mona bourreau wana azala puni ensemble to bongisa République démocratique du Congo ciao ciao ABC One Television. ABC One Television.